Bonjour mami, bonjour. Moto atindeli ngai photo yo nde atindela nga message lokwa na yeba komane ba WhatsApp yango te mwana bino mwana yaleki na bino mai France ya koti sikoyo. Yango nazongiseli yo photo lisusu. Message ya photo eza boye. Mwana oyo ndenge ozomona yawa abotami na mboka Portugal. Abotami kaka maboko ekangami. Lelo babotami maboko ekangami, docteur alingi a opere ye, alobi koopere ngai te. Koopere ngai te. Ngai na ye awa po ya kopesa message. Po ya kopesa message. Kala mingi te Yesu Kristo aza koya. Kala mingi te Yesu Kristo aza koya. Moto na moto bombi bongisa malamu. Mwana sali boni akufi. Lere mwana akufi. Lere mama ya mwana wana azalaki na zemi. Amon alotaki mutu moko ya alati pembe. Ayeko ebisabi okubota. Kasi mwana wana akoya kopesa message moko na tindi. Soki akufi kolela ite. Pe kukunda ite. Kamata mai. Medisa iti ya imai na munoko soki na miso okomona mwana kulamuka. Lere mwana wana akufi cet esprit ayiko revele mama ndoto ya lotaki. Lere azaki na zeme ya mwana wana bia zeme ya mwana wana mona ki mutu moko ya alataki bilamba ya pembe ayebisi ngai mwana oyo soki akufi kolela ete okamata mai otia ye na munoko na miso okomona kulamuka. Akamati mai atie na munoko atie na miso mwana sikoyo alamuki ti sikoyo aza vi. Yango wana lokola yo yoki message oyo partager message oyo na 18 personnes. Alobi soki oyoki message oyo partager na mutu te okobela bapota. Okozwa bapota ekokauka te. Amen. Amen. Ndi message yango wana Zambia azwa loko.